tata mwana pe molimo centre baba nganza boye bana bana nganza boye lelo na komba tata mwana pe molimo centre lelo za le 16 et tobengi nanu tokosenga na nzembo totala soki toza na esengo lelo pamba te papa alingaka esengo tosepelisa ye yango tobengi mama dirigente pesa nanu nzembo esengo po ete papa sepela. Mangomba matondi na mokili oyo, mangomba matondi na mokili oyo, 2, 3. Mangomba matondi na mokili oyo, bazali oluka nazina ya pasi bato baza komikuna Nzambe azali wapi basusu basili komota bikotakota pona koluka Nzambe mangomba matondi na mokili oyo bazali koluka Nzambe nazina ya pasi bato baza komituna Nzambe azali wapi basusu basili komota bikotakota pona koluka Nzambe biso toyebi Nzambe 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 afandi na nkamba Nzambe Nzambe mobokisi wa bilaka biso toyebi Nzambe 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 afandi na nkamba Nzambe Nzambe mobokisi wa bilaka biso toyebi Nzambe 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 afandi na nkamba tokomi na tango tokokumisaka Nzambe na biso oyo apesi biso souffle de vie ete tozala tini mokolo ya lelo tata simongi maokangano ye tata simongi maokangano ye tata Simoni Kimbangu Kiangani oye 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 tata Simoni Kimbangu Kusimba Umeka Yanikele na komba tata mwana pe molimo centre tata mokonza bule papa Simoki Mbaokiangani yambo tozongisi matondi mingi pamba te obateli biso kobanda le 15 novembre 2023 okomisi biso kino mokolo lelo le 15 novembre 2024 tikokumisama papa malobeza penza mingi te me tokozonga mwa muke kozwa mwa bapoint essentiel na centenaire ma 2021 papa opambolaki biso
tango sante kokaki o inauguré musée au pamboli biso olobi na biso ete na limbisi masumu na bino eke na tunungu ebwaki na mpioka ebwaki na fleuve tina océan. Tant tokomi na 2022 obengisaki biso bana banganga nzambe toya Tintani na fete ya le 22 mars 2022 oye kotya libanga na ndako oyo opesaki biso totonga. Okei kaka na 2022 okei Brazzaville. Ntango okei Brazzaville nzembo ye na jeteki obuki maseke ya satana ozokende kulu mbimbi na suka likambo. Na 2023 papa olobi na biso compteur à zéro. Nyonso wana biso tozolanda compteur à zéro tomituni. Ah papa alobi compteur à zéro alimbisi biso nyonso. Kaka na 2023 wana biso bana banganga nzambe tosali Tintani ya coup d'envoi ya ndako ezalaki le 10 mars 2023. Na le 14 avril 2023 nde tobandaki mosala ya ndako. Yo moko olobaki na biso sikoyo ndako ya bana banganga nzambe ebandi. Mais papa na pasi na minyoko lelo ndako ezokende na souffrance mais tokomi quand même na niveau ya ceinture na dalle po totya dalle sikoyo yango tosengi na yo nzambe na biso okanisela biso bana banganga nzambe. 2024 papa na janvier olobi na biso ete mbula oyo eza mbula ya basurprise. Tant comme dans le 19 septembre, dans Mbanzangungu, au signé décision, était bana nyonso ya yo o bazana libanda bazo. Le 19 juin, même le 19, na sanza ya octobre, tout le monde bokei à papa José. Biso nyonso papa, mutaye bagiti. Makanisi ya nzambe ezalaka te tobeti mabaku tokanisi makambo ya ndenge na ndenge toyokaki pasi koleka pamba te moko ayebaki te. Azalaki na mboka mosika mwana abengi ngai papa oyoki te papa José Diangenda aza na biso lisusu te. Ah mwana verifie information pambate na ndimaki te sika te secrétaire ya epeki secrétaire papa Pele abenginga alobi mbuta mokonzi oyoki te esalaki biso pasi papa tokokaki te. Awa na le 3 novembre na temple oyo koloba makambo minene osengi banzembo mibale ya Seloué. Et puis nzembo oyo ebetisi biso papa ebangisi biso moko aresistaki azali te pamba te biso nio tobangaki papa kende ah bato tosengaki babolimbisi tolobi oyo tolobaki yango wana papa biso bana na yo toye bana banganga nzambe toza nsima na yo soki tolobi likambo wana parce que fete ya liboso après ba obsèque wana fete ya liboso yango oyo biso tolobi ete toza nsima na yo tokopesa yo maboko yango toye pasi eza kati na biso papa bana na yo mingi misala balicencie tozali mais misala eza te mingi babali mabota ezali te mingi mpe lokola misala eza te moye babali ezali te yango masumu papa ezingi biso yango toye kosenga yo bolimbisi lobi lisusu papa tolandi baloba na yo
olobi na biso ete retard à 10 ans baye balukaki yango batata na biso epesi biso pasi papa retard à 10 ans batata na biso limbisa biso limbisa mpe batata mais tozosengela bango mpe bakaniselaka biso mpo bate bisika ebele papa mosala na ye ezotambola te bato bazali à la contre ya mosala ya epeki eza kaka batata na biso eza accusation te mais tozoloba mpo ete bapesa biso maboko ndenge tomonaka bapaster mosusu bapesa biso maboko yango papa tosengi bolimbisi tozali kaka bana toye na makolo na yo toye mpo ete tosepelisa yo nzambe na biso mosala ya ndako na biso papa pambola biso pambola bana na yo bakota na kati ya likambo yango mpo ete tozwa elonga na ndako yo oza na posa bandako tala toye voyage oyo kolala ya pasi mingi bazwi baplace te ya kolala yango papa pambola biso tosisa ndako wana topesa yo fongola nde yango wana tolobi ete pour papa pour papa pour papa nunguwa est-ce que tokobanga tokobanga te mpo ete toza na nzambe na biso ata mokili ekobaluka baluka biso se na nsima ya kimbangu ata mokili ekoningana ninga se na nsima ya kimbangu tolanda ye tokolanda ye kangani tokolanda tolanda ye tokolanda ye kangani molimo abejoye yango papa toye liboso na yo toye maboko pamba te toye korenouveler alliance na yo mpo ete okoka kosunga biso na mikakatano nyonso eza kati na biso tosilisi na komba tata mwana mpe molimo santo amen. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! 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 Espoir du monde, Église universelle. Bana banganga nzambe oye! Bana banganga nzambe oye! Bana banganga nzambe oye! 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 Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Papa Simo Kimbangu Kiangani 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 Monda Melela Wasola Walebisola Kaka Ekaka Yandi Kaka Yandi Kaka Yandi Kaka O kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo Nzambe na biso Kolo na biso Yesu Kristo Tata molimo santo Tokoloba nini Bana na yo bangoyi
mingi kati na biso tango totangi bakombo misato wana confusion ekoti pamba te biso bato toyekoli mingi ezali pasi nzambe akoki kozala mutu te Molimo Santo azali pigeon azali mopepe nzokande ye nzambe ye mutu alobaki tosala mutu na lolenge na biso elingi koloba ete soki mutu azali na lolenge ya nzambe elingi koloba nzambe azali mutu baye kobaluka lisusu mutu mwindo dérivé ya Satan. Donc nzambe akoki kozala mutu mwindo te soki meme ata azali mutu me akoki kozala mutu mwindo te pamba te mutu mwindo Satana nyonso wana mpo kaka kobundisa Tata Molimo Santo. Tata Molimo Santo oye! Mokanda ya Yohane eyebisi biso na mokapo ya liboso na ebandeli ezalaki liloba. Liloba ezalaki ya Nzambe. Liloba ezalaki Nzambe. Liloba elataki nzoto. Tangu liloba elati nzoto. Na nzoto ya nani? Ya nkolo Yesu Kristo. Nzambe amibimisi. Ye aye koyebisa biso tata mutu atindinga kasi omoni tata omoni ngai na tata mutu moko oyo alobaka makambo wana nkolo Yesu Kristo bongele meso tozolobaka yango sans embâche sans inquiétude ete ndenge avandi wana kolo Yesu Masiya oyo babakaka na ekuluzu ye kimbangismo ye biso tozalaka kaka bana ya botosi ndenge oyo bakendaki koluka ye na bayuda oyo bazalaki na maladi ya mbala tango ayebisi bango bino bokende komilakisa na banganga kisi te tango kaka batosi maladi esilaka te biso mpe soki tokotosa na nzela oyo ye azokolakisa biso tokobika mpona kodécouvrir yango oyo bolingaka kotanga Bible botala na Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Kuna amibengi sage. Tanga yango ti osilisa yango na verset 36. Kuna na verset 36 alobi oyo akobeta libaku pona kombo na ye amilukeli kimbangismo ye Tata Molimo Santo bana bangoyo maleli oyoki yango ata na banzembo tokoloba nini bafunda maka mingi ezala na bandimi bana ba pasteur bavoyu bana ba pasteur bamiibi bana ba pasteur batu ya bikobo bana ya ba pasteur totanga tolema mosusu pokaka koluka ko discréditer kokitisa valeur na kondima ya biso batata kasi biso petolobi ata bakoningisa biso tosi tokanga makole pa texte epa ya Tata Molimo Santo tokotika yete na biso na bana na biso tosi tondima pasi na biso minyoko na biso tosi tondima malamu kutu totambola na biso na mapapa ya changer couleur kasi
tous à la distance na tata Molimo Santo te. Oyoki malelo ya bana bofongola botala mabe na bango te, tozali bato. Se ya mabele toyaki tokutaki Satana am yende azali komultiplier pe komultiplier ba stratégie pona kobungisa biso, surtout biso na bana na biso. Kasi papa yo ozali tokobanga te, yo ozali oyo nyonso bake komikangemisa epai ya monguna pona koluka bisengo ya mokili. Papa lukela biso bango ata na tina ya pasi ya biso batata, o récupérele biso bana bazonga na nzela ndenge yo moko olobaki toluka esika biso batata na bamama tolonga nzela moko na bana na biso. Tozali na mosungi mosusu te, mosungi ezali yo. Bana mingi ndenge olandi mabala te, pourtant bakomi na age ya kobota te. Pourtant bamibali na bango basali tout le nécessaire oyo basalaka pona kobala mwasi. Metala ba kali ya Satana soki ezali etamboleli na bango. Tata Molimo Santo limbisa bisika oyo ezali ya kokangama, yoleka okangola monguna akufa soni. Milulu na biso nyonso tosengi eleka na kimia ndenge tozali koya na kimia, tovanda na nkamba na kimia, tozonga pe na kimia. Kombo na yo ekumesama moke tozalaki na yango okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Sede to wanzambe to tukolombele wa bakafulu watosikilikiza. Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Mkamba oye! Bana ya Banganga Nzambe oye! Bana ya Banganga Nzambe oye! Bana ya Banganga Nzambe oye! Fliki oye! Fliki oye! Fliki oye! Faki oye! Faki oye!
Faki oye. Po masanga nyonso mibale wana etika kabiso te tango nyonso na carnaval. Eza boye? Papa Simon Kimba Mkiangani oye. Papa Simon Kimba Mkiangani oye. Papa Simon Kimba Mkiangani oye. Simba Kumeka Yani Kele o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu solo lelo oyo tozali na le 16 novembre oyo ezali te organisé pour être tokoka kosala carnaval na biso solo oyo ezali Yelusalemi atango nyonso na ebandeli soki bokoti na Yelusalemi foko sepelisa Yelusalemi na tango ya kala mouvement to groupe nyonso ekokota il faut esala tour na kati na mbanza donc banda na premier poste bokena contourner na ndimba mankondo boye kobima na poste 3 bozongi lisusu ti na premier poste 3 fois yango ikosala makasikoyo tokosala kaka tour na kati ya temple na kilongo eza boye esala makandenge wana mpona nini toba de la ville mpona nini esala makandenge wana peut-être faki ya foyeba mpona nini tunafayeba na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu ya solo faki bakoya kokomplete biso tokomeka nanu na mwa oyo bokopesa biso kopesa nyonso wana soki esalemaka mpona kopesa lokumu epai ya tata Nzambe nkolo Yesu pe tata Molimo Santu ba oyo bavandi kati na Yerusalemu bongo faki alobi nini na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu batour tosalaka elingi kolakisa ke toye na mboka ya Nzambe ndenge bafete na biso mpe ezalaka chaque fête oyo faki ekotaka esalaka tour kobanda premier poste to tourner na ndima mankondo ndenge nkolo alobi to tourner tosali 3 tours ya temple mpona kolakisa ke tata Nzambe avandi na Yerusalemi na nkolo Yesu na tata Molimo Santu toyebisa bango ke kolaka bango ke papa toye bamoni ke bana na bango mpe baye yango ezalaka toujours ndenge wana nkolo même nde tosalaka mpe parade ntango tosalaka parade na butu ndenge ezalaka temple ezalaka te ntango Yerusalemi asalaka parade ndako ya Nzambe ekiti biso toye koenchaîner ndenge mpe bandeko ya Afriki basalaka tosalisi tour tozomona temple boye mais na ntango moko ezalaka te awa pe résidence ezalaka te toza bamiso ya kokufa tozomona ndako ndenge nkolo aza wana tomonaka bazotambola papa azotambola batambolaka na espace donc toye kobisa makambo mingi mais nde oyo tokoyeba temple oyo tozomona na butu ezalaka te ntango Yerusalemi ayembaka ekiti faki aleki Yerusalemi temple ekoti tokoti taka ndako ya Nzambe donc eza mabomba mikolo eza ndenge wana
bango nyonso misato ya bule bafandi wapi? Ah, faki bazo compléter. C'est bon. Merci nkolo na biso. Ndenge mokonzi auti koloba to compléter. Ya yambo ndenge otuni tangu batu bayaka na Yerusalem. Esengeli basala tour na ntina nini. Ndenge mokonzi alobi tangu tokomi déjà na premier poste. Ezali lokola te yoko marquer présence na biso. Yo tata tangu tozo sala tour omoni biso ke no bana bakoti na molimo tipe na mosuni po ya bagabiso. Ba choral nyonso yaka ba groupe nyonso yaka tangu bazo sala tour ya temple. Tozali kolakisa ete papa biso bana yo toye. Na ba problème nyonso ezalaka na biso bisika tokofandaka. Uta na lingomba na ba famille na milimo na biso pe na nzoto na biso. Nzambe wa biso toye po obongisela biso otiela biso pe kimia na mokili. Na 3 tours o tosalaka na 5 heures. Papa toyebi ete na butu bandoki ya mokili mobimba basanganaka po na kobuka temple oyo. Ayango pesa biso devoir. Bandoki wana tangu bayaka babuki temple batikaka basalite. Yerusalem na 3 heures aye po na kokombola. Akomboli basalite wana nyonso. Tangu faki toyaka na bandeko ya Afriki toyaka po na ko reconstruire temple na molimo. Nde toyaka susu kotonga temple. Soki tosilisi baturu wana nde temple etelemi. Na tango wana toye oliboso ya bino banzambe po na kokota ndako ya nzambe. Mwa muke papa yango wana bandeko nga na ebite papa mondo soki likamuso ezali. Merci papa. Bakonzi basi balobi presque on dekonanga lobi yango wana kasi na ngina bakisaka kawe moke papa. Liboso tango biso faki tozala kosala tourawa tozala kosala na ba jour ordinaire. Ba jour ya fête to dimanche tozala kosala te. Bino nde boya koyebisa biso atambule beti ata dimanche ata jour ya fête to bandaka nano na parade. Ndenge papa mo rappeler biso ke liboso tozala kosala tour ya molai mbala misato. Mais bino mo kaka boya ko simplifier yango pona ko tourner kaka temple. Mais ndenge baninga balobi tour misato sezali bino papa okombo ya tata mwana mpe molimo santo. Makasi na bino misato nde yango epesaka biso tobenganaka Satan. Po esika bana nzambe bazali Satan azanka te. Mikolo nyonso baya komekaka bino kasi bino ndenge tobolobaki topesaka bino maboko yango tomipesa mbeka kotambola na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Ezalaka mpona kokomplete oyo bandeko balobi. Merci Nkolo nazalika ko complete na tour oyo ba choral na biso toko salaka. Likambo wana epesamela nzela parce que tangu envahissement ya ville sainte esalemaka na ngonga wana papa nkamba etikalaka na mawa. Yango nde epesamelaka na biso ba musiciens chaque le 6 juin il faut tobetaka musique na bakan nyonso tomataka na nkembo mpona kozongisa nkembo na kati ya Yerusalem. Na yango wana bakoral nyonso oyo emataka na bafete na bango pe babandelaka kuna na première poste bayaka pe na nkembo wana mpona kozongisa lokumu na bino baso basatu okombo tata mwana pe tata molimo santo yango nalingaki kana bakisa ngolo. Merci. Toyoki ba réponse nyonso oyo topesi. Ezali ndengwana. Soki ekomona na kaete na carnaval. Tokobandelaka wapi? Normalement kuna na libaya. Esengeli to bandela na libaya. Na libaya. Awa na ngombe gensuka.
ebandelaka wapi? epai ya mama Mwilu. Na ntina nini? Kokanisa pasi ya mama Mwilu. Otango mama Mwilu aye kotika biso awa mundele azalaki nano yango mama Mwilu akundamaka kuna na ngombe kinzuka. Nde tango aye komata awa elembo etikala kaka kuna futo bandelaka kuna. Koloba ete na 1921 yambo ya bokangami papa Simon Kimbangu na le 12 septembre akotaka na nini na kati la Yerusalemu? Nzembo amakesa mandungi luvoate noa nzembo wana ya ngonde mutebenga kabango nyonso ndenge bakimaka na zamba. Rencontre wapi? Donc parade to ba carnaval oyo tokosalaka ezalete elonga. Donc amakesa mandungu luvoate noana. Donc bokima lisusu munguni ate ambate tata Nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu bango nyonso misato ya bule ba neutraliser Satan. Tata Nzambe bakosepelisa na nini? Na banzembo yango tokosalaka carnaval. Banzembo wana nyonso tango tata koyemba eze kokoma pai na bango ata bazalaki na kanda na biso kanda wana ikosila eza boye te balimisi biso bana yango ntina ya carnaval lokumu mingi na papa bango nyonso misato pe lelo na papa Simon Kimbangu kiangani ndenge azali kolakisa biso bana ndenge nini tokoki kotambolela poete tozwa lobiko. Lelo oyo kosekama mingi ezali na biso bana ba pasteur. Na biso moko pe tokotala tata nanga azalaki pasteur. Nenga azalaki pasteur tango nyonso tokende koteyaka moye a préparer à venir na biso ezali te, c'est comme ça qu'on a rentré la vie. Eloba maka ebele kasi tolanda wana te. Lelo yo ba parents na biso bazali ba pasteur ndenge bazali ba pasteur muto liboso bakoteya ezali nani soba yango isalamaka eke na papa Simon Kimbangu tango azwi musala bana lokula zabaki na bana mike ayebaki ke akokangama kokende responsabilité nyonso wana ekotikala na mama Mwilu yango ateyaki mama Mwilu encadre bana. Lelo yo mingi banani ba encadraka bana na bandako mama parce que batata kokende azali pasteur denga azali pasteur soki bakabeli yete akozwa ye moko te eza boye te mais soki bakabeli ye akokenda ngo wapi nanda biso bandimi toyokaka mawa mingi na batata pasteur eza boye te ala tata pasteur musala munene aza pena na ngonga yakende koluka te musala nekaka kobatela bapate bandimi pete kozangisa te na ndenge batata na biso bazali kozwila ndenge wana kaka pete kwenda kobokoma
mama Mwilu azwaka instruction pa ya papa Simon Kimbangu. Mama Mwilu ateyi bana malgré bazalaki bana mike. Toyokaka awa papa nyonso mibale, papa ya lungana ne papa yangenda kuntima papa ya lungana âge à 7 ans, papa yangenda âge à 3 ans, batongi ndako ya mama Mwilu bakendaki kokata banjete awa na mankasa wana sinye munene za wana basali ndako ya mama Mwilu kolia na bango kokende ko lokota biloko na fulu. Toyebi kama toyebi yango te. Kasi tango baye kokola nzambe asalisi biso toye kobota biso pe tokobokwa makaka ndenge wana ndenge batata basali kobokola biso. Eba mfuma mbanza azwa koyebisa biso ete bana oyo babotami na ville bakosadapte na ville, oyo babotami na mboka bakosadapte na ville ya mboka. Tolandi makambo nyonso wana yango biso bana ya banganga nzambe toyebi eke bakofingaka biso mingi, bakotiolaka biso mingi. Ndenge président général auti koloba awa me biso tokolanda maso wana te. O bana ba pasteur ba voyou, est-ce que soki tokomi ba voyou topesi likumu na batata na biso? Jamais. Mais or que batata na ba mama baze bayebi ete bana baza kobokoma na pasi na mpasi wana pe likambo ya liboso kote ya mwana na kati na ndako eza boye te. Papa Saïd azawan ala komite nzembo moko oyo eyemba maka mingi na kati na lingomba me jejeki mutayembaka nzembo wana nzembo oba elobaka boyete mono yalanda nzila mfumu bantu bankondelenge. Nzembo wana yimba maka mingi pona biso bana ba pasteur eza boyete yani mutayibi nzembo wana batu wa jejeki bazate Ma Clémentine azali Mama Clément soki ozali pusana nzembo wana ya biso bana balangata batata bakolisi biso na kati na lingomba biso pe tolandi batata na biso. Ma Clément kasi tango tozokende na misika ya ndenge na ndenge na kotiola ya bato baza kotiola biso aza na buku na ye ya mona nzira mfumu bantu bankondelenge bafana malongi mau kinga manzi mbusu mfumu ngizidike vutula mfumu satana wankondele mfumu doundoloka mfumu doutambula bese mudibundu bantu bakaka lela evangu dyau dina dyampila kaka dina deswekanga mudibundu
eswekanga fumu ngizidi kivutula fumu satana wankondelenge fumu doundoloka fumu dountambula nalinga lelo bini yo maklema. Merci papa. Ngai nalandaki nzela ya nkolo. Ngai namonaki nzela ya nkolo. Mono ya mona nzela mfumu kasi bakosaki ngai bato bakosaki ngai. Bapesaki ngai mateyi ya mabe yango wana ebungisaki ngai. Refrain nkolo na ye komizongisa. Nkolo yambanga. Nkolo limbisa ngai. Nkolo na ye komizongisa. Bato mosusu na kati na lingomba bazali na ezali na bango ya ndenge mosusu na yevangu Daudi na mpila kaka bazala ezali to etambola ya ndenge mosusu ya kobombama, donc ya kobombama kamabe ya nkuku basalaka na nkuku. Refrain lobika ndenge moko nde tosili koyemba. Tolobi ke Satan mutakosaki ngai. Satan pe kuna koloba te ye moko mutayaki pa indanga ngape yango nakosaki. Eza boye te. Eza bongo papa. Merci ba mama. Lingi koloba te eke yango eza komona na lelo. Yango pe nzembo bino bobandelaki. Atako mokiliza koninga na biso nini? Biso sima ya simoki bango kiangani. Yango imonani ke lelo oyo biso mingi o tozali awa tozolaki ya kobunga kasi tata simoki bango kiangani awa ye kolamusa boye biso tozongi te awa tozongi ye akotia biso na esika ya kitoko bakosalela biso dîner de gala. Eza boye te. Tokosamba lisusu te. Otaya moto aza kokosamba na Satan, Satan mpe mokolo ya kosamba ye moko ayaki epai na ngai. Eza boye te. Bino bakosela ngai toujours makambo. Ngai kutu nafandaki na Satan zoba ngai kutu nafanda ye moto ayaki epai na ngai. Yango mfuma mbanza alobaki ete sumunki ngindu ya kizolela. Soko kwei na sumu donc tatation donc yo moko poni. Mabe eyaka yango moko te. Eyaka na bala. Bala mpe eyaka yango moko te na mabe. Donc équation moko makasi. Yango tata molimo santo. Papa Simon Kimba Mukangani. Lokola a récupéré biso nyonso tozonga lisusu nsima te ndenge toyembi yango na nzembo tomizongisi na maboko ya nani? Santu. Oyo nyonso eza koleka na monde surtout na bareseaux sociaux likambo soko moni yo moko sosola eza ya mabe to eza ya malamu. C'est vrai, culture. Tozwaka pe mususu bakama ya malamu. Kasi ya malamu na yo yango de kolanda. O ya mabe kolanda te. Yango lelo yo biso bana ya pasteur soki papa Fumalongo papa de Angenda le 15 novembre asangisaki biso pona koteya biso nyonso bana. Tozala ba exemplaire
tolanda matambi abatata na biso. Pasteur akopondela kapona banani pana bandimba fala nini abonga bongo pasteur azo utea bandimba kutea mwana na yete teya. Donc biso bana ba pasteur soki tozali kolanda maloba ndenge papa président lobeli yango ke bana ba pasteur bavoyo bana ba pasteur boye. Donc wana ekomi ya biso moko ndenge Satan aza kokosa biso eza boye te yango mwa moke tozwi na tongo ya lelo yango oyo tosilisi bokomba tata mwana pitata mulimo sana. Amen. Ayepki oye! Yimbangisme oye! Bika twakubike no moko totonda lusiku musu tutambudi kwa tata Nzambi munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela papa sindi kabana bakumusa tusamba munazola kwange yese ikwa mwana ngetata mwanda wavelela mfumo tufuka bane vutula funda ya matondo kwa beno batatu bandongo munamana alikuwa makutuvangilanga munantangu za onsono matuvutulilanga matondo munalumukia zone kelekesi kele 15 Novembre iki nangi papa mfumo ndongo papa dianginda kuntima wakutakasa bito bana beno bana vo bana ba bisadi bya Nzambi kamutuku diankakako kansi kutulongela kamufuki ankaka twakala yendiatulu yemvwandulu za mote bito bana banganga Nzambi mukumakyanki masemeto mabena kuntwala bavano angaluzitu unanza ya mvimba mukumakyanki bao bisadi bya Nzambi beto bana vondia tuluzetu zikondo lo betela sida kala dia mfasi muna betu kumakyanki masemeto vozingudi zeto sibafingwa sibakala botupisa kanunu umona vo beto bana tubavwezese kansi nge muna papa mfumo ndongo papa ngenda kuntima watu bambukila moya huwa kutukuta kasanga mfasi vela kutulongelanga idia tutavutibila matondo muna ntangu za onzona matondo mpema mingi musavo lutulombele munange papa simokimba unkianganivo mudatu yoyo yabeto baonsono twatombokanga mu Yerusalemi kadi mu Yerusalemi matu batambulilanga maonsono wonu kene le 16 Novembre l'an 2024 tusadidi carnaval musonga kiesi mukatsuka Yerusalemi tuzongidi Yerusalemi ya onsono etuzi luaka antwala kilongi ya tata mwanda velela mukulusani sina dia edika tutalomba munanta angu za onsono nsamu unaolombele papa president general ya bana banganga wa Nzambi musonga vo beto bana banganga za Nzambi ulumwisa ngansoni munandia tuluzeto imama onso makondo lo betela kansi tuyimbidi munankunga vo unu tuizidiki vutula na moko meno twa vengi makondo lo betela beto vo entantu kada mpemba ani kututwali sanga muna mana maonso kansi ntantu tuntekele nima tuziki vutula na moko meno wakututwadisa pasivo evumi ukalanga muna masemeto wakalaga kampe muna beto bana mpe lomba tulombele katulendi landa momo maonso no mahukanga munzako mana makutusanga vo mpasivo takala yenkulu kivo takala décourager mubeto bana ba bisadi bangita tanzambe lukutusaku muna lukutuwana bisalo bete tukonde lo bisalo lukutuwana bisalo mwana wa onso no ngita tanzambe nge uwana nga nkailu kwa muntu
utugana minkairu mina tifutitambulilanga muna commerce muna bisali bya moko kwa bedo tulongokele muna bi class tubakili diploma ya kutugana bisalu betu ba onso kukondo sunkutu mwana musiko voka kondo kisalu betu ba onso tugana bisalu kadi voltu weni bisalu imuna mpetu kuna tambulili mbia ina tulenda tunga dibunda tamanda velela yesadi sampe makanda bana beno babingi bana beno bakwelele kansi utankatu auta kwa beno matukanga mbe unu beto tuneti situ kya mase yezingudi beto tokubayingana na kansi vo beto katutambula nkayo nuko bana bobo akutuyingana na kweba futituka utusali sana fulukini banzi lampe babingi bana bena navuba weki mnambando ya nkwelolo tuka matoko yezindumba batalanda nsiku yakitata mwanda vela beto bidimbo bina bilasila muna beto nsamuna unatulandanga bika vo bidimbo bina samuna beto bya moneka mpasi vo tina nsamu wa masumu vole kutuvangililyo sitalota kuluvutu dila matondo ya ubanzi lampe muna bimbevu bichakuna kutusakana ni bwingi beto mitata mwanda velela ngitutulanga kutwala ngefu kutusadisa mpasi bimbevu bya wonso bikondo lo betele bihuku byakala na pi muna lendo kena sadi sampe nzila kwa babingi bakalanga yensatu mulu akamuilu sele mikansi kabaluwaka ngako basadisila nzila mpasi baluwaka lumbu kya unu kya wonso nututulile na moko menu la kututani na unazola kwa ngese kwa mwana ngetata mwanda wavelela amen twende nukia mbote